so likambo eza yokana mbamo merci na batapotage na bino botapote voilà tolanda nanu émission liboso ponga naza nango tokana ya ndeko na biso mwasi ye ndenge ana mataki na live toyebi te avérifie te amatika na live mbamoko abandi koloba toyokena c'est dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est normal, oui, Aza Star quand même. Aza la Tambo, biso toza ba. Nous on a la bafle. N'habitez pas pour que notre la bafle pour tout bien la famille. Botapote nga na sala live pamba mate so na sali sekele makambo eza. Muzila. Tiana non. Nga vraiment so na zui baby. Soki na zui baby akoleka na live nanga awa parce que wana za petit nanga sir camarade ateki nanga sir pour solo laka mais na zo joité pour na bengi ye na zui été mais toyoka be mission bando ko so basai na ba TikTok ndeko na biso ibuto aleki na be mission ngala bino tolanda engelo bani émission biso ke umela te mais so ba témoignage eza bandeko baza ba koyi komata bandeko basama na église kimbangisi so ba koyi ko aider biso pourquoi ba moni baby na bandal bandeko ba moni baby bendeko amona ki beba mondengi baby azalaka te po baby aza fille ya chacho baby aza fille linga propre mais ba moni ebongo te na bandal akomi koloba ba prophétie ebele ngala bino tolanda émission ensemble. Oui. Comment na oezo Lobana maman, lobana. Bande ko tapoter la vanda. Lobana chéri non. Comment na oezo komela eza pasi mingi. Ce qui fait que Aza penon na soutien ya famille au baza makasi te, je m'excuse ceux qui ba famille ba ozala wana pour peut-être baza la versete. Soutien à famille, je connais Azali. Soutien à famille est très fort. Baby abandi ko panza biloko ya ndaku ne. So boye na ndaku ne loko moko ezate. Parce que je connais Azali, camarade na ete Azali. Grand frère na écoute ayaka wana tunga écoute to beta tina grand frère. Comment yo leki na azo simba tina. Je te dis maman to vana e. Tovani aza locataire na biso. Place o ya kota ye moko abongisa ngonda kokoko imaginer te mais ndenga détruire ango eza pasi mingi. Oh mon Dieu. Leki na ye to ngai to bete ya mobali ya soki ya na soki leki na ye to ngai to bete na biso. Yo koma leki na so la crise na mutu. O vandi na mutu azo ka bien te. To longola non d'abord azali poma to longola non azana un problème à mutu. D'abord, maîtrise d'abord les qui n'ont quand ya tabasinga. Beda comme la puissance moko inexplicable. A benda basinga courant, kati basinga courant ya lopango mobimba sakanati. A tundi beaucoup tina biloko nenyo sanda kwa lalelaka. To ko sala quand même effort to ko benga maman na bango. Maman bango kaka oh molimo. To bi maman. Oh, molimo d'abord après. D'abord allez voir d'abord les. C'est tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est normal, oui, Aza Star quand même. Aza na kitambo, biso toza bako le pan aussi ka futelaka. Tole kutu makasi po Aza locataire moko kitoko makasi. Oui. Comment na oezo lobana o mama, lobana. Omoni na ndenga kilelo pela de babi kilelo ki kala na biso te. Kilelo Android ekoma. O mwana ya Bayer. Sope mwana solo comment ndeko na biso TikTok ne ezali ngala za la TikTok ndeko na biso na okomele pe lelo koma ka likamba mukie mutu kuta kufi me bazo filmer donc ba mona ki baby bongo ata moi preuve moko ya vidéo pe ezate c'est vrai la msa ko ozala molimo ye mais est-ce que apandé vraiment biloko ndenge ndeko na biso mwasi alobi boye on sait pas parce que même preuve moko toza nango te moye pe toloba ke baby abeli ou bien abeli te eza te ntango mosusu mpe molimo ekotaki ngai ba molimo yango mingi wana ezalaka mingi na bato ya église abima ti nakimbangiste mpe
Po baby ye mo pa lo ba ke ye ba ko lo bilo makambo au moni pe makambo ba prophétie pe ko zala au moni pe ba prophétie c'est vrai mais ndeko na biso la mati na TikTok azolo bango to moni ni vidéo parce que ce ka za mwana bayer aza mwana bayer to ngato mona ta moi vidéo to coach yango na ba page to coach yango partout moi vidéo exacte même ndeko na biso oyo alobi ke amonaki baby na bandal po baby aza artiste moko ayebani so bamoni pe baby bien te bamoni esali te bakofilme baby eza normal po mutu kutu oyo ayebana te so bamoni eka aza sali te aza bien te bakofilme tomona ye baby lobi bandeko mosusu po biso yemo tolala na biso avant bandeko mosusu babi baby akotaki na TikTok asalaki live botapote live. Oui maman, donc au beza lokuta, ngape na bike ngape na benga ki pas petit tonga na solane bien, na benga ki to solara. Mais vraiment na bengi ye, le na yoka kiango, na bengi azo yamba tele, lo pa fala sa sous live. Na bengi, pour la bonne même rekoma message. Azo yamba te. Mais ndeko na biso ibuta lobi ke so bo bengi ye za batu musu bazo yamba. Wana sko tu tie pour d'interrogation. Po ibutu pe a confirmer que ya yoki yango na feti ya Nene Botaye. Ndenge eza lobi ba artiste comédien bango bazaka shosho so lisolo eza bakoloba. To mususu ndeka balobi ka azali mama mbiku de mo abiku la kana ye. To su makamo e mo soke ye esala abongo. Po so to la ndeko na biso bie a tozo tia va to tia ibutu. Abi ke babenga mama na bango. To landa nanu bongo to zonga lisusu to tia ibutu. Mandeko na mbo tapote na live. Mandeko bo tapote live vanda. Loba na oshegi na. Comment na o ezo komela eza pasi mingi. Ce qui fait que aza penon na soutien ya famille o baza makasi te. Je m'excuse ceux qui ba famille ba ozala wana peut-être baza la versete. Soutien à famille eza connait azali. Soutien à famille eza très forte. Baby abandi ko panza biloko ya ndaku na maman ta vidéo te. Ata vidéo. Parce que ne connaît azali, camarade na epe azali. Grand frère na écoute ayaka wana tonga écoute to beta tina grand frère mais. Comment yo leki na azo simba tina je te dis maman to vana ye to vana ye ata locataire na biso. Place o ya kota ye mo ka bongisa ngonda kokoko imaginer te mais ndenga maman locataire na bino bozola na ya mwasi aza locataire na bango na lopango be bavandaka ba locataire baza combien maman na 2023 oyo ba locataire na lopango na bango baza combien baby donja ndenga zala artiste comédien oyo bato bayebi basepelaka na ye ni video mutu akufi ya mari misambo foto ebima mutu akufi ya bakaka omona akufi mabe bazofilme buzobo ezosamba na réseaux sociaux butu moi bazofilme mwana mama lopango mwana bayer afilme te fa bato lopango baza motema malamu makasi na 2023 oyo bofilme te bondimi bato bondimi na bokomela wana wana bondimi yango be bondimi te pardon oyo kilelo android mutu nyonso awaninga meka telefone so ezosala bien ya botapote na live toza ebela toza soki 116 tapotage mokie boye fleur botiaka te botapote nazwa ata bakere nanga mama aza lukuta ko ma chérie aza lukuta en plus pe kombo ne pe bimi ya moi suppose photo luka luvunu no la bi luvunu atango sikoto kana pe ibutu po ibutu pe a confirmer ngo na émission abi ye ayokaki vous comprenez
cause appelle Mouninga moi si c'est vrai à cause appelle Belaki et cause à la paix air moko pour bon balobara bande ko nga bangiste bon aider nga ponga pena moi na vrai moi na simo kimbango nga ba mabela kamba za mabele na biso nga na osala na mission to ba koko na ngai ba koko na nga ba noko na nga ba tata mwasi ba baza bato akamba personnel mon père il faut sanctionner mbongo fa kenda kamba wale mboka na biso botapote live iza mabele na biso mabele la kamba wana eza ya biso mais bo aider biso na makambo ya église toyebango trop te to boy kokota na kati ya makambo ya église poso toyebi te moyebi to lobeza toyoba ba n'importe quoi na réseaux sociaux bon aider biso est-ce que soki mutu anyaba ba prophétie akomaka salité kuna akotambola propre peut-être ayaki propre akoma lokwa mutali boma beleka ndeni boyano koide biso détruire yango eza pasi mingi. Oh mon Dieu. Leki na ye tongai tobeta ya mobali soki yaya na soki leki na ye tongai tobeta na biso yo koma leki na kosala ovandi na moto azoyoka bien te tolongola non d'abord azali mpoma tolongola non aza nano na problème ya motu d'abord maîtrise d'abord leki na okanga ye ata basinga beda akomi na puissance moko inexplicable abenda basinga courant kati basinga courant ya lopango mobimba kosakana te atundi tina biloko na nyonso andako alalelaka Singapura wapi ya Congo wana ba obenda bebe aza bomoi mais Singapura Congo soko bendi lo obendi kausoka wana na batu baza bakufi po bebi avant na leki na mobali ba Singapura wapi ya Congo bon tocha siko yibutu ba Singapura wapi ya Congo oyo bebe ako benda itiki pe bebi na bomoi ya na njimite ya mwasi na njimite ba Singapura na eke sala oyo ya mineno rondimate Koura wapi ngala ebi ya koto la bisoka ba osa la serpillère azuka torsion et tout qui balonge nde bakanga kota télé et joye bwaka ye nzamba lola yo karamawa mba moko kuane siku e kati courant abika bongo nzoto mobimba bapota bongo bebe abendi courant bongo aya mwasi ngande na zabo soki émission osala ezala na TikTok te na vanda nanga sur la télévision mususu na bien émission oyo s'intéressé na ngonga te na osala na te moi bande ko moi si o ba yebi ke bébé se kuna sala live moi pela ba okomela yo o moi be ba okomela mais o sala émission te ngabite émission s'intéressé ngate na osala ngate to yo kasiko ibutu bande ko na ba tapote to kana ibutu koto mona zondima akoza ya mtu abela ki mais ya mama na biso ndanga so bake abende ki basinga kura sa ki boya basinga kura Congo te et ça la ba jeté ya poto kuna roba c'est bon mais ya Congo te mais suko to landa suko non ibutu ya ba mama to landa non ibutu ba papa to yoka ibutu ndanga zoloba. Est-ce que c'est vrai que Baby Donja a béni pour moi? Est-ce que c'est vrai? Et puis, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Oui, il y a pas de temps. Jour à fête. Il y a un jour à fête. Que non, tout n'a pas dérangé. Il paraîtrait qu'il y a un tout le monde. Il y a un tout le monde. Bilamba, bablo mwande ngona. Mais na confirmer na mboete pour la moine na moni na miso ngana mte. Mais ils ont assuré betamaki na fait tout le monde fait ya batibele wa lobi. Donc c'est un peu ça. Mais effectivement, comme je dis, bon, peut-être de temps que ça bien sûr. Parce que c'est un peu numéro na on so yamba et moi so yamba te. Donc c'est un peu ça. Nzamba songa so dabongo. Donc so somo malaria pe hein. Malaria be betara, so da malaria et déranger. Donc Nzamba songa ayo pas bien. Moyoka Jelima ande on a choisi ba komi koloba momoni via pressé. T'es déjà pressé te. Ngai ko benga futa na date. Et quoi un jour avant anniversaire na bandal na balari wana. Le msupe malaria ya.
ok ba dépression to ke musika lem soupe malaria ko ikozala mais bande comme sou ba lobi boye na église kimbangiste moko ba koma ka bongo soko komi bongo se to ngo bikula soko ngolo ba prophétie à makasi po bébé aza musakoli bébé mo lo ba so abia lo ba no makama vina yo ondima te tant mosusu na église kimbangiste ezala pe bongo ou bien ba malaria makama ndenge ezala bien mo ba problème po obe nde to sabona ba vina biso yaya to la na ba problème to la mukana ba problème surtout la ba Congo wana lisusu donc ce bel kamoro lekela ki baby oye ba pété yango pa atane na courage ko maquiller te biso pe zala maman muko msi po la muki boyo ki makamno so mabe penza mabe makasi mutu msi ba okuta no njila beza yo zanga ko muko msi po kuta na tokos to yebi pété ba via onde tozola ezaka mbutu kita mata ba vio le lobby mabe position yebanite mutu nyonso aza problème à love mutu nyonso aza problème à bolingo mutu nyonso aza ba problème ya privé to éviter ce qu'on aime super baby l'aime super ba problème pe ya bongo pe ko yela ye okutela mutu ba moko ko komi ko accuser ba moko oh baby boy au moins to ye bezate to za ba problème moko ya moi si so ba peso ondima te moi mususu ba promettre que promesse à bolingo ba promesse à ba mariage lobe ala mukabe abenga mobala ngo ba yambane sur na téléphone te avant une place moko ba a message ko vanda pa bango abimisha ko fute a cause du lenda kuna bandali a cause du lenda kuna ville a fute la ke fi a message mo la vie mo ya kitoko moi lix mo wana lobe benga mobile ba yamba sur téléphone te après 6 mois ba kanga yenga na kota ki prison yesi azonga pa la bango siko yebisanga ya mwasi tika vio yo nzambe mutaho batela so nzambe te mo baby ayana garçon mo benzo ane garçon mo bayebe na baby te baby apesi ma prophétie na nzela na balabala bakut bayeba ni tele ko le ko monta jeune garçon bali ko prophétiser le bebo la donja la ngolo songa la donja to na yambi boli mampete yeti noli mampete yo filma ki ete na fio pa filma ki baby te atala beba okende toto ebi ba comédien ne pe beba okende ba to zi aka baby mo ya oluba ye pa filmer baby te atala quartier wana na bandali wana banda ndengeza show banda ndengeza na baeba makambo ata mutu moko wana timete ke fio as artiste ta mama osa na filmer ye esikani na mona ka moi louche wala moi miso esanga flou ke nga kita mata kotoka abongo ka wana lobi déjà le ba muke oui Sandre le ba lobaki bon tamsuka nzambe ka tolanda akala ngane muntu abaluki kalinga susu c'est mal comme on pour ça parce que oui parce que mon voyage il va se faire brutal agressivité en français mais en mongol en français agressivité l'agressivité vivacité c'est trop léger un peu léger terre à terre agressivité maman chérie na agressivité na boye pena na balabala ce qu'on ndenga lataki na ndenga nzambe na kofa te eza la doja auto yebite atie kitamba na mutu atie la maman beso ko moye li papa ko bi ma pe vite fait mo ezala pe kara alem su kamo na bi makana zonga bi pe pa akuta ina yo ezala na ngoti change anatomie ya baswa no zala ka propre mukomsu beli kamo ezo senga kitamba mbongo mata ake bakutana mutu akane kokutana ete bobi ya bandi liboma bango pe batakimbangiste pe mingi bali ko kanga bakitambala na bite bande ko na kimbangiste so boza a la famille ngana yebi même koko na biso po mona suki neza ki passe akanga aka kitambala bomona yemo baby pe ndenga zala mon père quand on en tout cas on reconnaître été ye moko ce qu'on a la monnaie là garçon quand on est bazar bon ben ce que on a pousse la pemene ko pe ke bazar été a peut faire comme ça la prophétie kaka
éviter on s'en a Batu batelemi na 2023 en plus wapi la famille na bandal. Bandal wapi. Bandal ka moko ya bakabakaba. Bandal wapi. Bandal circulation za makasi ndeko mwasi. Tomba batu baotuna oh baby video te ya ba boka tala ba page biso bata ba page nyot ba to ça ba groupe moi na ba groupe za plus de 500 personnes. Ata mutu moko ta bwaki moi image na bandal en plus. Pas de vidéo, rien du tout. Quand maman, est-ce qu'à foutre là, t'as vu vidéo té. Quand bandel, t'as vu vidéo té. Et ça ni, et ça kaka base, t'as lu ka base. Boyo kana ki moi actualité. Et ça là non ba ba actualité là. On sait jamais. Ah, ya. C'est pas la ngal. Chemima. OK poto. OK poto. Chemima. Ngai de bangala na mona tete to linganga te. Mais il était là motema no je moni ngai. Ngala ko ici là na belle vie. Nzamina. O bigel ba ma professeur surube mama lokuta. Na mona poche no ozanga mbongo. Ozala mbongo te mikolo. Mais keba. Ukona mbeli mo betita akupetilenga sko boba baby abeli bo mandili po atako ba belle na sila na makamwa. Ah. Sora tangi kombo ya belle vie na sila nda beli liboma. Soka tangi magamba belle na si ya ngom déjà na actualité lelo so belle vite le belle ici là te même tozo mona bande ko ba ba vidéo ba analyse c'est si la belle film ko lo to pemaki pour la makambo ya mira et sa personnam ya moi si vraiment yo la ba bengyo wana ya moi si ata photo mo ya capture exact ya moi si tout tu canon boy ko tu vas na biso même ngana vana nzanga pour ça ba live té tous obligé pour na baby tout ça ba live ndonja yango nga fona yamba ye na TikTok na nga awafu akita mata na ko yamba baby pour avoir téléphone té so na bika to azo yamba azo répondre té so bengi azo yamba té azo répondre té c'est ça aussi le problème. Bon tapoter live. Suko le quoi le bi ma mbasi là na belle vie et ne sike la sike baby a beli li bo manande ni. To yo kana ko to na zong sam kekak. To zong. Ma professeur surube mama lokuta. Na mona poche no ozanga mbongo. Ozala mbongo te mikolo. Mais keba ukona mbeli mo betita akupetilenga sko boba baby abeli bo mandili po atako ba belle na sila na makamwana. Rabina tant on a théâtre et ça baiser et ça sila bango te bakandi yo jemima pourquoi tu na guerre na bango te parce que tout peut se hôtel au koyebate déjà ça le atangi comme baby et atangi comme sila na belle vie yango ela saka belle liboma ezo la saswa belle liboma pa abi jemima kokota makamu na bango te so côté lango wapi même so côté ça normal et ça actualité vous comprendre. Et là, la fille bébé, bon, ma pas gémima. Mais à côté, quand je l'ai vu vidéo, t'es image, t'es. Mais là, quand il est là, qui si, attends ici, la na belle vie. Pour bateau, bah, autant à combat si la na belle vie. Et ça, bateau, bah, obé la mutu. Moi, je suis, Mikolo, so, obé la ka mutu. Tanga ka maramba si la na belle vie. Deba, mono, konako. Kamutu, kamubeba. Kamupete. Voilà ce que mon talobi ndeko ya mwasi. Pour pas que Bello, biso non surtout ça li ba live ba si la na belle vie, il a qui problème té. Hein? Il a qui tika, black tika. Bon, ce qu'on a bien, to tena biso luvunu. Mais neni kara, j'ai mazo ba pour moi na pena ke beba beli boma. Tangu kaka tangi komba belle vie na si la. Na era pe ki se ke kokota makambo te, pour makambo so ko koto obela pesu li boma. Vous comprenez, j'ai un ouais. Ma kama baby na si la so koti, batu ba obela li boma. alobe na ngamu nsamba tanga likuru. Let's anniversaire de lobby lelo. Côté balari wala soki ba côté ya nini hôtel mo ba bebe ngo mingi boyo za univers na balari wana a plus koto wana situation za ramakasi mouvement
koto wana bamama na nga bana bandali nde bazalaka eveye misu pa video te ni matière babokela ata manike de john mwana bandala tongo to video te eza koto te ke ezali place ya molili bato bayeba omona bango te mais eza koto bato bazoleka population ebele mais bebi video te photo te pa mama lopango kuna mpe mwana bayere mpe abeti yaye munduki tomoni video te kaka bebi baobenda singakura ya congo ya rdc singakura congo kosimba okabo okokauka okondima te ozalaka mutu okoma stati mpo ondima te kozalaki mutu makila nyonso na seconde minute ebele pion yango jema oloba wana batate baotala biso na dota aoprofetile nga parceke ndenge namonelaki ye nakoma nzambe nakopretende nayebeli donja te meke namonike aolia na fulu akati bilamba eza molimo wa nzambe peut-être nao bato bazolobanga lobi azoluka nzambe abelanga mikolo abi akoma kosambela akoma koluka nzambe asambelaka depuis kala bebibangisi bazala basimbakisi te wi alobi nanga biso bakibangisi te tolaoluka nzambe talanga ye oboye bato bamonanga baokamwa me koluka nzambe oyo bato bamonanga baokamwa me koluka nzambe oyo lobi anniversaire nanga me na maboko nanga ta mbongo nanga nango natala be 3000 francs abi me lobi eza anniversaire nanga 3000 francs yango na maboko nde naza boye naleki nanga na ndako natikeli na ndako ate eloko olia eza te me ngai naotambola naoki koluka nzambe bo nzambe asalela te nzambe aosalela siko bato balobaka be liboma ndeni po alobama nzambe siko liboma ndenge nini siko liboma ndenge nga naoka ngafuna mona ye nanu di nzambe nde asoloba afuna mona ye nanu parce que rabi bola mote kyo mona nzira ba otamba ko nzambe ota bongola nzambe bola bonga mitema ndamba lingi bino mais ça ko ngona ba nemba et ça rappelle donc oui et ça rappelle mutu so mona na lobi na yo et ça ba tu super ali azala problème na lobi teke bébé ça bongo parce que na ngala moyi na nté ngala moyi na nté mais il ka musu be ko da pesa problème mais en temps peu comment nzambe na nzela alors l'homme super ali mutu quand on a profondeur à la prière comme ici le roi mutu quand tu m'as cassé dans la prière donc c'est un peu ça parce que la pasteur musu va rappeler sur la campagne d'évangélisation on appelle atiki suke belé atiki mandefu ala li papa ala ta chapa tout théâtre costume to rappeler nga makamona Marie Misama voilà voilà na otikela abeli mutu mais to tika ngo patron maman chérie mais lui même papa Alain ça fait la vie sur le zone de la famille Libota maintenant avec noté 3 films dans trouvé à longo tu pars c'est tout on t'a ngane wanga na lobi bo l'exemple bo mbokata mo lo bela bino mbokata yango on est capable na pesi yo c'est très nécessaire na famille Libota c'est bénéfique quand il a patron maman chérie même ngayo lo ba ça que noté mi ala longo na famille Libota mais longo c'est normal c'est naturel et les moments na yo c'est normal donc famille Libota c'est bénéfique quand ba comme ça ngo était sur la sur ba tiote on a longo na te so ba tiote la film yo bon film ko ya bon on récupérer ba tio so ba tiote na 5 films tant yo ça la 7 films et bon mais est-ce que c'est vrai et bibi nga pe na yo kyango apena ya bibi na yo kyango ke bibi mutebe oui na yo kyango ba kyango jour à fête un jour à fête que non mutu na e déranger et paraîtrait que toi tumba bilo ndaku ba tumba ba bilamba ba bilo mo ndengona mais na confirmer la mboité pour moni na miso ngala mté mais ça m'a souré betamaki na fête mon fête ya ba tebele wa lobi donc c'est un peu ça mais effectivement quand comme bi bon peut-être tombe sur ça pour ça botapote wana na fête ya nene botai ndeko mwasi abalaki félicitation ya humilité ya humilité zu maman libala wala na fête na ye to bembe numéro na ye mon soso ya mbaye moi zo ya mbate donc c'est un peu ça nzamba songa ye so za bongo donc soso mo malaria pe malaria et déranger donc nzamba songa ye
ayoka bien koyoka jemima bandeko na biso nde bakomi koloba momoni vie apprécié eza vie apprécié te ngai ye fo benga na kutana na bebi ekwa un jour avant anniversaire na ye na bandal na balari wana bebi aye na garçon mobe nzoka ne garçon ngo bayebani na bebi te bebi apesi baprophétie na nzela na balabala bakuti bayebani tele koleko molika jeune garçon bali koprophétise le bemona la donja la mikolo songo la donja tokanga na yambi molima mpe veyeti abaluki na wa eboni tolaki boye akaotalanga nde moto abaluki atalinga susu atenga na kombo nango vivacité pele ya brutal agressivité agressivité vivacité agressivité. Vivacité, c'est trop léger. Là, un peu léger, terre à terre. Agressivité. Maman chérie. Na agressivité. Na balabala. Na balabala. Ce qu'on dit na lataki. Na ndenge nzambe na kofa te. Eza la doja auto yebite. Atiki tamba na mutu. Atiki la maman beso robe moko boye. Li papa. En tout cas, on reconnaître été. Ye moko sikoyo ngai namoni na garçon na kasi baza bobeti siko ntango naye kopusa na pembeni ya kopeke bazala ye te aopesa garçon ba prophétie kaka siko bato siko batelemi bafili bakamwa siko ofia te tonja lelo baprophétie pala ngai chebima okepoto chebima ngai bebanga namona te topalinganga te mais yule tala motema loje molinga ngai nzamina ko bebe olba mapofisa sulu be mama lokuta na ko na poche no ozanga mbongo uzala mbongo te mikolo mekeba ukona mbele mo betita apetilenga siko bobe bebe abeli bo mandili po atako ba bezi na sila na makambo wana akina to oyo na théâtre eza bezi eza sila bango nde bakangi mais yo jemima kokota na baguerre na bango te parce que bitumba pese utele okoyeba te alobe na ngango nsamba otanga lifu les anniversaire de lobby lelo na bajeune côté balari wana soki côté ya nini hôtel mo bato bayebi yango mingi boye eza univers na balari wana bato batemba hôtel biso na donja aoprophétile nga siko ndenge namonelaki ye nakoma nzambe na propriété nde nayebeli donja te mais kela moniki aolia na fulu akati bilamba eza molimo wa nzambe peut-être nao bato bazoloba lobi azoluka nzambe abelanga mikwabi akoma kosambela akoma koluka nzambe na kimbangisi te bango na kimbangisi bazala basimbakisi te oui alobi nanga biso ya kimbangisi te tolaoluka nzambe talanga ye oboye bato bamonanga baokamwa mais koluka nzambe oyo bato bamonanga baokamwa mais koluka nzambe oyo lobi anniversaire nanga me na maboko nanga mbongo na ana nyonso wana azoloba yo ata video osala biso te ata capture ya sali te moi enregistrement ya moi socialité yo komanda oza muta réseaux sociaux tondimi te tozwaka bebi ya oleka tondimi te 3000 francs abimelo beza anniversaire nanga 3000 francs yango na maboko nde naza boye na leki nanga na ndako na tikela ndako ateloko oleza te mais ngai na otambola na oke koluka nzambe bonzambe asala te kamtamba osalela siko bato balobaka bebi boma ndeni po ayo mama nzambe siko liboma ndenge nini ngafuna mona ela ndi ibuta sexara ibuta la be matata ibuta bia ngafuna mona ela ndi voilà la famille message émission oyo lelo nangala partager na bino yango ngape na bengiye na juillet ela pe na bato bazo benga ye bazo joye te ce qu'on moni biso non totelemi tosala bemission parce que aza artiste na biso oyo tolingaka mingi vraiment asalaka mosala na ye asalaka barole na ye aska na barole ne kitoko soki akoti osepela moninga obi leki na biso be camarade na biso nini ya na biso asalaka mosala ne kitoko yango soki aza na problème tokotelema bo tosala balive po ekomela ye soki azwi ta asala biso bamessage lokola mpe azoyamba te so vraimen esala ye boye ngai na part na nga mpona asala émission ntango nayokaki émission oyo
émission oyo ya mwana baye Oui, Aza star quand même. ya mwana baye na émission ya Ibutu ngo mona so toza bakolo pango esika futela oh moi maman Colpan moi maman Colpan ni vidéo ni capture à photo ni voice moi maman Lupang na bala maman Lupang balocataire nde tozebele ah matière ekoti lote je crois pas toleba kutu makasi po aza locataire moko kitoko makasi. Oui, oui. Comment on a ezo Lobana o maman, lobana o. Bande ko tapoter la ive vanda. Lobana o chéri non. Comment on a ezo comme là eza pasi mingi. Ce qui fait que aza penon na soutien ya famille au baza makasi te. Je m'excuse ceux qui ba famille ba ozala wana pour peut-être baza la versete. Soutien à famille eza connaît azali. Soutien à famille eza très forte. Baby abandi ko panza biloko ya ndaku ne so boye na ndaku ne loko moko ezati parce que ndeko ne azali camarade na epe azali grand frère na ekuto ayaka wana tunga ekuto to beta tina grand frère na comment yo leki no azo simba tina je te dis maman to vani na ye to vani na ye aza locataire na biso place o ya kota ye moko abongisa ngo ndako koko imagine te mais ndenga détruire yango eza pasi oh mon dieu leki na ye tongai to beta ya mobali soki yaya na soki pe leki na ye tongai to beta na biso yo koma leki na sala crise na motu ovandi na motu azoyoka bien te tolongola non d'abord azali boma tolongola non azana na problème à motu d'abord maîtrise d'abord leki na okanga ya tabasinga bébé akomi na puissance moko inexplicable abenda basinga courant kati basinga courant ya lopango mobimba osakana tongo azobenda basinga ya courant au mwana bayera ya mwasi baya mwasi bo edenga bientôt na okata live ba o ba moi osenga demande bo senga bo mata pona moi 3 personnes bo senga demande na zaye prêter so bo senga bo mata nga lobi boy na kilelo na 2023 kilelo mwana bayera azui makasi o mata na ba live. Mais eza ya solo mawa eza ngo ya solo te mwana baye azwi makasi ya omata na ba live mais ntango mpe bazokata basinga courant ata video ya mwa sociale biso te ni photo na bandeli lisusu yango courant ya mboka ni ya Europe ya France oyo natiaka ya France mpona vane ba Europe mosusu te so natie Europe ngamo likolo na wana basi France oyo ezalaka circuit pano se katani courant Kinshasa oyo be bazobenda boye mpe aza bomoya komi Samso azokobenda aza kobenda courant he mais akufi te mwana bayer mpe ni video mama courant ngo elengisaka te ya courant kuta poto eza bien mais ozobanga ngo courant ya Kinshasa wana kota babebi wana vana so kota bon marché so kote ni mo alobi elengisi bebi te elengisi bebi te be bakufi te atundi tina biloko na nyonso andako alalelaka toye kosala quand même effort toye kobenga mama na bango mama bango azokaka o molimo tobi mama molimo d'abord après d'abord allez voir d'abord les parce que tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est normal, oui, Aza star quand même. Baby, oh, la vérité. Bah, oh, bah, baby. Yanatana. Oui, bah, oui, moi, c'est live lobby, mais, là, qui m'appelle vite fait, hein. Moi, vite fait live. Nga na baby, na obenga baby, azo yambate. Là, na yoka ikaralendo, na mso lobby. Bon, yebi baby te, ye fille en gros vraiment il est mais yebi baby te. Sikoyo même ngambo na obenga baby azo yambate. Azo yambani te. Ngasko la bi moni baby vraiment ça moni ba li konja famille baby vraiment aya na 2023 makamu ya somo. Baby vraiment ndenga za baby aza li konji o mta ba li konja famille. Baby aza pa li konja famille. Siko li konja famille ba bengi mama na bango boyo kanende ko mwasa bi mama bango a répondre
Mama ni nango mwana o azoko sunga yo kotika mwana nomba mo. Ya olunga be makolo ngulti oko masika bebe azate. C'est to répéter. Bon, biso toza bakolo pango esika futelaka. Tolele kutu makasi po aza locataire moko kitoko makasi. Oui, oui. Et puis nga maman nanzala, obi ke makamalo be puis nga maman nanzala ki maman na lukalo na lia pona oki nanzala. Comment la o ezo Loba na o mama, loba na o. Bande ko tapoter la eve vanda. Loba na o chéri na. Comment la o ezo komela eza pasi mingi. Ce qui fait que aza peno na soutien ya famille o baza makasi te. Je m'excuse soki ba famille ba ozala wana pour peut-être baza la versete. Soutien à famille eza connaît azali. Soutien à famille eza très forte. Baby abandi ko panza biloko ya ndaku na so boye na ndaku ne loko moko ezati. Parce que ne connaît azali, camarade na epe azali. Loba na grand frère na ekuto ayaka wana tunga ekuto to beta tina grand frère na. Comment yo leki na azo simba tina. Je te dis maman to va na e. To va na e ata locataire na biso. Place o ya kota ye moko bongisa ngunda kokoko imaginer te mais ndenga détruire ango eza pasi mingi. Oh mon Dieu. Leki na ye to ngai to beta ya mobali soki yaya na soki pe leki na ye to ngai to beta na biso. Yo koma leki na ça la crise na mutu. O vandi na mutu azo yoka bien te. To longola non d'abord azali boma to longola non azana na problème à mutu. D'abord maîtrise d'abord leki no kanga ya tabasinga. Beda comme la puissance moko inexplicable. Abenda basinga courant, kati basinga courant ya lopango mobimba osakanati. Atundi biloko. Tina biloko nenyo swanda kwa lalelaka. Toyeko sala quand même effort toyeko benga mama na bango. Mama bango benga molimo. Tobi maman. Molimo d'abord après. D'abord allez voir d'abord les parce que tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est normal, oui, Aza star quand même. Aza la kitambo. Biso toza bakolo pango esika futelaka. Tolele kutu makasi po aza locataire moko kitoko makasi. Oui, oui. Comment la o ezo loba na o mama, loba na o. Bande ko tapoter la eve vanda. Loba na o chéri na. Comment la o ezo komela eza pasi mingi. Ce qui fait que aza peno na soutien ya famille o baza makasi te. Je m'excuse soki ba famille ba ozala wana pour peut-être baza la versete. Soutien à famille eza connaît azali. Soutien à famille eza très forte. Baby abandi ko panza biloko ya ndaku na so boye na ndaku ne loko moko ezati. Parce que ne connaît azali, camarade na epe azali. Loba na grand frère na ekuto ayaka wana tunga ekuto to beta tina grand frère na. Comment yo leki na azo simba tina. Je te dis maman to va na e. Tovana ye ata locataire na biso. Place o ya kota ye moko bongisa ngunda kokoko imaginer te mais ndenga détruire ango eza pasi mingi. Oh mon Dieu. Leki na ye to ngai to beta ya mobali soki yaya na soki pe leki na ye to ngai to beta na biso. Yo koma leki na ça la crise na mutu. O vandi na mutu azo yoka bien te. To longola non d'abord azali boma to longola non azana na problème à mutu. D'abord, maîtrise d'abord les qui n'ont kanga ya tabasinga. Beda comme la puissance moko inexplicable. Abenda basinga courant, kati basinga courant ya lopango mobimba osakanati. Atundi biloko. Tina biloko nenyo swanda kwa lalelaka. Toyeko sala quand même effort toyeko benga mama na bango. Mama bango benga molimo. Tobi maman. Molimo d'abord après. D'abord allez voir d'abord les parce que tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est normal, oui, Aza star quand même. Aza la kitambo, biso toza bakolo pango esika futelaka. Tolele kutu makasi po aza locataire moko kitoko makasi. Oui, oui. Comment la o ezo loba na o mama, loba na o. Bande ko tapoter la eve vanda. Loba na o chéri na. Comment la o ezo komela eza pasi mingi. Ce qui fait que aza peno na soutien ya famille o baza makasi te. Je m'excuse soki ba famille ba ozala wana pour peut-être baza la versete. Soutien à famille eza connaît azali. Soutien à famille eza très forte. Baby aboko ya ndaku na so boye na ndaku ne loko moko ezali.
parce que ndeko ne azali camarade na ye bavandi na grand frère na ye kutu ayaka wana tokongai kutu tobeta ntina grand frère na ye koma yo leki azosimba ntina je te dis mama tovandi terre na biso place oyo akota ye moko abongisa yango ndako koko imagine te me ndenge adétruire yango eza mpasi mingi. Oh mon Dieu. Allô? Allô? Ah bah. Voilà la famille. Ngala bino toyoki live na biso ndenge bandi bandeko boyoki ndenge ibuta lobi mama na biso pa mataki na live oyo ngai live ya liboso na yoki oh bebe abeli ezalaki live oyo bato nyonso bapartageaki na TikTok nayebi te émission oyo ebandaki nde ni tie kote mama baby la nayebi te yango tia bacommentaire te oyo ndeko na biso oyo azopesa baexplication ya mobali soki yaya na esepele nayebi te so ezali kaka live ya baby ou bien aprofitaki alobi mpe ke baby aza maladi nzambe asunga kaka ndeko na biso mwasi soki eza bongo nzambe asunga ye bandeko mosuku ozosenga badema na biso bino ezomata te désolé nayebi te pourquoi on na bino eza combien. Oui bonjour ma chérie. Allô? Oui, bonjour ma chérie. Tansi ngai nalobaka boye yaya. Tozoka ba explication nde baloba baby aza maladi. Mais tozosinga nzambe apesa ye guérison totale. Aza artiste na biso tolinga mingi. Asala bateatre ebele biso mpe tosepela nango. Ngai naza na France nde nayoki message wana naokaki yango lobi. Esala nga bien te esala nga pasi. Nabi namonaki mpe suti te na balive aleka ndenge andopesa babiloko na ye na batiktok awa ça fait moment namonaki esu te mais eloko tosenga so boza na congo babiki aza na hôpital soki ya kitambo ezala mie bokoma sur place boverifie information so eza bongo comme ça boya koleka lisu mpona kosenga bato bazala bonne volonté baede na finance po azwa traitement mais balobi ma chérie lobi ye moko asala ye live abi aza maladi te soki asalaki live aza maladi te gloire à Dieu mpo omoni babiloko bareseau sociaux mpe lukuta eleki mingi bato balingaka kozwa bastabilité na bavie ya bato eza bien te balezondi na miye na biso bakongolais totika nano tolukaka mpe bolamu mpona baninga omoni bamessage ya mawa etumantaka bato ebele motu mosusu akozala bela attention lere ayoki eloko moko mabe ekosala epasi ekomeme mosusu na rechite bamalade eza ebele eza kaka te nde balobaki o mobali aboyi ye eza bashoki wana te toza bato tokosoma bamakambo motu nyonso nzambe asala aza na baproblème na ye même na niveau ya famille même na niveau ya mabala ata na bacamarade du fait tozobomba makambo ebele na motema esa eklataka omona ala longue boye moto azwi maladi mwakanai te toza apoto oyo tomona bato nde bawabelama maladi ebele bakrise ezoyala ndenge ebele bamaladi ya mitema bacardiaque basirose de fois eza kaka teke badéception nde moto ekopesa motu maladi motu mosusu aza na kokui asupportaka ni bashok te mais oyo akosala balobaki o moto akomi liboma obi liboma na loba moto aza liboma netinda moto akelokota matiti na balabala esalaka bien te soki eza mpenzaki azali maladi te moko alekani na live nga natalaki yango te nabi kaka gloire à Dieu tosalaka babien mpona baninga mosusu
réseaux sociaux kosa bato ebei na baconflit nga comme d'habitude matala nga balive te oyo nde interese nga yango moni na ye koloba tosengaka nzambe akisa mawa na ye likolo na ye mpo babiloko ya boso okomi koloba okomi kolobaloba na minoko ya bato oyo alokaka boye wi ezalaki ya solo mais tosengaka nzambe abatela ye bisika azali mawa nzambe ekitela ye eloko ngai nga na participe ka yango wana merci bonne journée merci maman nanga merci beaucoup nzambe osunga ye amona ye voilà merci la famille merci voilà boy nga mpe nakomi na suka po live bientôt boye nsali ya ine obengo esala ine bandeko mosusu bosengi bademande nayebi te pourquoi bademande na bino eboyi bato bamata c'est pas grave tokoyaka na bainformation bandeko mosusu mpe bozwi bainformation bokomela biso mene na batiktok bokomela biso bayebi balimero na biso privé bokomela biso mpo topase mpo nga mpe naza na limero ya bebi nazobenge azoyamba te nde kaki butu alobi soki obengi ye mutu mosusu azoyamba mutu mosusu azorépondre na place nini toyebi te pourquoi nga nabengi ye mutu ayambi te o mutu mosusu ayambi na place nini non mais nga vraimen nabengi journal alobi nada nabengi su lelo avant nasala émission nada mais nzambe apambola yo bebi ozala bien parce que yo nde likondi ya famille na bino nga ayebi ke sa bebi famille non ye nde likondi ye nde likondi toyebi te so eza ya solo ube eza ya lokuta nde ka baloba makambo yango ezalaka ka bongo omona mpe pa eza ya solo nde ndeko na biso mwasi alobi voilà la famille natiki bino nzambe alola apambola bino nazotia kati mosusu ya Félix Oise kwa émission mo eza bien nga na bino tolanda ensemble natiki bino tomonani soki émission mosusu eza nga na bino tokoya ensemble Nadège alobi nini voilà ndeko Nadège soza mposa olanda bokende na chaîne na ngai ya Mama CC TV officiel nazotia émission ngo kuna bolanda ngo kuna merci beaucoup natiki bino bye